Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Les mots Lumière Kambolo. Les grands frères propres, Takayo. Baboya basamuki na bango, kande tolo. Ya pia bongo aboyi na e. Asamuki na e loin. Pembe na opete. Asamuki na e mo musika mo boyi. Nayo répondre na question tuninga wana. Question bopesi wana. Papa yo ebi histoire mokila on ngezela. Sans nzambe to eloti. Neti nga la part nanga eza nzambe. Mama nanga o papa nanga eza kaka nzambe. Nga pe ya bibishilo même eza nzambe. Poso na raisonner ba niveau o mokili nga ekomisanga me nzambe permettre te. C'est que nzambe lo eza kaka nzambe. Na mokili pona nzambe. Pona papa na mama na ngate na koli pe boy pona nzambe pona mama na papa te pona bolingwa tata nzambe pona kokai pe kokufa na yina nena 2 ans ezaka nzambe keso pe olobi wana o kosambela nzambe est-ce que nzambe muta permettango be biso ata mukito fundango to fundango na ndeni soki avant mukile salama azaki déjà nzambe tito zalelo azaka nzambe ya kokumisa nzambe ya kobelela nzambe ya kofukamela bonzambe bana mokili banda na yiswa no se mbale wana pona ngai bandili pe suka nyoso ezaka bonzambe ezaka nzambe oui tozana ba parents tozana ba famille tozana ba tata tozana ba mama mais pona nga histoire nyoso bandili ti suka eza nzambe ezaka nzambe nzambe penza papa ngape amuta kelanga nzambe ngape nzane na vandi bonzambe sanzambe mawa ngapenza bibishilo même neti ngana na ba épreuve sans nzambe na ngana zalate à partir ba prière we sala eke nzambe telema nzambe bundelanga bitumba nzambe longisanga ndele longa bibishi na za da ezala bolingo ya nzambe penza pona question botuni wana soki biso moto fundango so biso bata mokili to fundango te to fundango te uta mokili bandaka na taya bango pe bandai kokumisa pe kaka nzambe biso pe tozaka toujours na lire wana ya kokumisa nzambe wana po tozo croire que oyo tosengaka ekokisemela biso bato toyebi na mwa ba histoire tozana ba histoire ba témoignage ya bato ebele na mokilo ya se sans nzambe penza mawa neti biso boye ndenga na vandi boye en tout cas bibishi penza zo témoigner na miso ya nzambe sans nzambe penza na elo pamba po niveau oyo mokili lobelaki en niveau mokili elingelaki nzambe aboyi ko permettre niveau wana etombwama yango wana epermeta te nga penza nyonso bolobi ebandeli mpe suka ezaka nzambe nzambe moto akelanga mpo nga nazala papa na nga te mama na nga te eza nzambe nabondelaka penza mpo na nzambe penza nga penza kaka nzambe na nyonso bolobi ebandeli mpe suka nga bibishi nalobi eza nzambe